Nous sommes sur la rue, on a envoyé nous à la vie, sauf que nous sommes à la bango. parce que maïnga la pamba te biso bana mboka teke ba congolais ba congomani solo solo jamais totika kolinga ke banguna bakota na mboka na biso wana tenifise bana tenifise ko biso mo bana mboka yango lelo tobimi koloba ete non na barwande awa ambassadeur rwanda toboyi pe tolingi batika mboka na biso na paix tolingi biso ba congolais pe vivre na paix toboyi babali baliasi na bango balosala wana Félix s'il vous plaît. Donc, sur les plans territoriaux, il y a beaucoup d'habitants. Aujourd'hui, il était armé, c'est que tout est manié. Armé, tout ça, c'est par rapport. Même, on est dans la République, on va dans la casse. Pour qu'un bon canabisson est dans la Philippine, nous allons chasser les Rwandais dans notre pays. Nous voulons que l'ambassadeur de la Rwanda fasse ça carré, qu'à quitte notre pays immédiatement. En tant que citoyen congolais, on va venir sur la balabala. Nous allons se manifester. Nous allons manifester contre la loi électorale. Oya moyibi o de couture ba ko luka fraude électorale na kati ensemble na kati ya parlement a nommé ba tune pour préparer tricherie. Donc on dit non à une zénité politisée, non à la guerre de l'Est de notre pays.
babi bataille de presse mais ko attaquer Tumba bataille de presse contre ozomona abi Tumba IDPS contre la Muka Tumba ozomona babi atozawa en direct babi toza en direct ozomona awa donc papa président tela bilobo tala président seka bolanda bango protéger président et comment tu pose la manette bobimisa bango président za côté bobimisa bango Obeti baona babela bango. Na Congo to banga biso banga. Ouais, babi Jean-Marie Lukula siye yo atindi batu awa. Babeti mabanga direct bana poto ne bomona. C'est un voyou honorable. Ozomona awa babeti mabanga donc Jean-Marie Lukula si. En direct babi oh la muka mutalandi siko la muka. Babi toza. Yo. Babi toza en direct awa donc. Ozomona bataja Marie Lukula si babeti mabanga basali des ordres bien moment ne ba paralyser ville on a mis ba ba lingité président li atambula donc nous avons la ville est paralysée la minute yo bataja Marie Lukula so apesi mbongo ne basali des ordres en direct et ba yangwana en direct ba tuzo mona ka ba combattant du peuple ne ba nazalaki depuis kala esengeli topandre ye aza génocidé aza criminel azomérite bapandre ye yesu tobakaki ye na ekulusu me ye topandre ye bacriminel esengeli bapandre ye fini la guerre en RDC fini bato ya mayele batangaka bakombo ya bato te bato ya mayele balobelaka nde baide na baprincipe principe ya lete armée ezali nationale mobutu akendaki na armée kabila akendaki na armée Tshilombo dans 2023 okenda okepe na armée te armée ezali ya ye te eloko tolobi nde pendant que biso peuple tosoutenir armée Tshilombo lui azaka akize armée abete bango nde baya batraite pendant que armée akize Kagame nde azali bobomi
Félix a comme accusé armée de Mobomi. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Nous, notre soutien, c'est d'abord à la population de l'Est. Nos frères qui meurent à l'Est. Voilà le soutien de la gauche. Soutien mi balé zali na armée nationale congolaise, pas un individu. Il y a mis ça de ton exigé que Félix a dévoilé. Par accord économique et national Kagame. Pour ezali opaque, ezali caché. Aïe, ça peut passer na kinini. Kagame a lobby, aïe, que ça la réchauffement forcé. Il y a pas promesse, tu ne vas pas ça qui est. On doit tourner ma promesse à moi aller. Nini. À la gagné na Kagame. Nini o Kagame alobi aye ko lutango na makasi ko Afrique to aboyi ko sala yango on a biso ba accord économique akata yango ke a dévaler yango ya mi balé ambassadeur rwandais azo ne pas na bango ya mi sato aéroport ya Goma o ya pesa na ba rwandais na Air Rwanda azongisa yango na Congo pe ya mi na frontière ya Rwanda e kangama parce que nous sommes en état de guerre ke pona ko suka to lobi aloba nommément aloba yemoko que le Congo est agressé. Congo est attaqué. Congo est agressé. Agressé veut dire que l'armée en Boka Moussou et côté de Boka Moussou. Pourquoi tu n'as pas colobate? Par le bien failli loba. FCC Boloba. Catholique Boloba. FCC Boloba. Presque pas dénoncer. Mais pour la nuit, tu as dénoncé agression. C'est qu'il y a un complice. Oui. Vamos a cambiar la ficha, cambian Aló, aló. Aló, aló. Deko bana ya Congo, bote na bino. Bande konangai eske ezali esengo te tolakisa bango ke tozali debout tolali te mais tozali ya kolamuka eza boye te eske congolais akobanga eske congolais akobanga congolais akobanga to akobangisa akobanga to akobangisa eske tolali eske tozali ya kolala tolali to tolamuki yango wana toyemba debout congolais. Tokotika bandeko ya Sud Kivu bango moko eske tokotika bandeko ya Tanganyika bango moko Congo ezali ekolo boni ekolo bo ekolo bo ekolo bo bandeko
Tokonya na bino. Totamboli pendant 3 heures. Pona kolakisa na mokili mobimba ete biso bana ya Congo oyo lelo tovandi wana Kisasa batindi basupplétif basali ndenge Kagame aza kosala atindi M23 bato bakokanisaka ezali M23 or c'est le Rwanda qui est derrière baye batindi bakunono bomoni wana kauka bino okanisi baza bakunu na mai bato batindi bango bilimo boyi bango lelo yo kotambola ezalaki mpona koloba ke biso nyonso lisanga moko ezalaki pembeni ngai na ye na mbilaki eza koya na bavere ye ezwi ye ngai ezwi ngai te na bamabana bazali ya kote bandeko na ngai likambo oyo ya kobundela likambo oyo mobeko likonzi eyebisi biso na article 63 elobi ke moto nyonso oyo aza mwana ya Congo congolais nyonso azali na devoir sacré liboso ezali droit na ye ya mibale ezali devoir sacré elingi koloba nini ke aoka eza na etumba soki banguna bakoteli mboka mwana nyonso congolais nyonso congolaise nyonso akotelema po na kobatela mboka eza boye te totambolaki lelo mpona yango mpona kobatela mboka na biso banguna balobi makambo bakanisi makambo misusu non totamboli mpona kobatela mboka oyo Congo ke monsieur Kagame ayeba ete totelemeli ye aza kokota na nsima ya M23 abandi banda kala asali FAFDEL oyo Laurent de non avant asali LCD merci beaucoup LCD nsima ya AFDEL après LCD aye kosala CNDP baye babebi boye ale baye kokabwana ekomi M23 oyo bapolisier wana basoda wana barebeli ya M23 bazali bacongolais mais soki ozali congolais yeke koloba makambo na yo tozwi parlement mais baye koloba na parlement te pourquoi na 2011 baye koloba na parlement te pourquoi mpo na nini baye na bainstitution ya république te bakendeke mais oyo ya M23 baza kokende yango na Nairobi pourquoi basilisi CNDP au M23 basigné d'accord M23 elingi koloba ke accord ya le 23 mars akotia ngupa ya bato elingi koloba ke akotia etumba wana na Congo ndenge atia depuis 25 ans depuis 1994 akolanda bainteramwe akolanda ba FDLR mais FDLR wana pendant 1994 ti lelo oyo batikala boni bazali sikoyo na mbula boni bakoma bakoko sikoyo oni kuna elobi ke ba FDLR wana bazali lisusu mingi te mais bango ba FDLR wana bazali ekolo nini mpona nini oni ezwi bato oyo babengi ba ADF oyo ya Uganda mpona nini bazwi bango te bazongisi bango na Uganda bakende kosolola na Museveni mpona nini te biso problème ezalaki awa toke o Sun City bango mpe bandeko oyo ya oni basala makasi baloba na bandeko ya Rwanda na ya Uganda bazongisa bato babengi barebele na bango po babima na mboka bazonga kuna ndenge l'ancien premier ministre Kengo Wadondo alobaki awa ke gouvernement na ye deja alobaka bato wana bazonga mais sikoyo lelo oyo eleki mbula tukumba ye na mitano
bazongaka te mpona nini mpona koyiba po bayiba mabanga na biso ya talo po bayiba kolta na biso po baluka baboma biso po baluka kokabola mboka na biso toza na likambo mama ya likambo bameme na biso awa oni ezali rapport mapping wana elobi ke babombi bakongolais ebele ti lelo oyo eloko moko te yango wana totambolaki mpona yango mpona koloba ke oni tala likambo malamu benga barwandais benga baugandais yebisa bango batya démocratie na kati ya mboka na bango basala baluka pouvoir légitime ekota na Rwanda baluka pouvoir légitime ekota na kati ya Uganda bazala na bainstitution na bango bainstitution démocratique awa mpe na Congo oni tosala makasi toza bainstitution nini toza bainstitution légitime oyo peuple aponi soki peuple aponi institution wana bakonzi wana bakozala bango na peuple farafara eza boye te moto moko te soki nazalaki na place wana ndenge boponaki ngai lelo oyo guerre wana ndese esila nzambe botondi ya koloba na nzambe ete abatela bandeko na biso bazali baumbu te bazali bana etike te bazali bato oyo nzambe akeli bango na lolengela ye mpe lokola akela biso tosambela mpo na bango tosala makasi mpo tobengana banguna yango na biso nyonso totambolaki ndenge tolobi awa tolobaki na bano bomoni mpona kozala na nsima ya forces armées na biso basoda na biso ya biko bandeko oyo batikala nsima ya Mamadou Ndala bandeko batikala nsima bauma oyo baza kobunda nsima ya mbusa mabe oyo baza kobunda etumba ya mboka toloba na bango ete bozali bino moko te kompagnie na bango aérienne ezali malamu mais biso bazali kotikela biso ntango ya kosala yango te yango wana mboka eza kokita se kokita bakotika biso tokita te bakongolais bakokoma koloba o no mboka yango omoni eloko malonga eza te non eloko malonga ezali bato ya malonga bazali mais tobunda mpona bato ya malonga bazwa kiti ya mokonzi eza boye te bandeko na ngai longonya lisusu kotikala malamu na pokwa asambela mpona FRDC na pokwa bobenga bandeko oyo bazali kuna na este kobenga bango nga nabengaka bango tout le temps tokunda Kagame lelo nde tokunda Kagame lelo je vous dis bokanga image so Kagame ayebi ata liwe ya congolais moko akoma 2023 te bokanga bango na yebisi bino soki aboma ayebi liwe ya congolais moko akoma 2023 te cérémonie tosala bakosi mokendi babende na kati lumumba babende na kati kimbangu ntango akota okende je fais partie Kagame pour Kibon. On aura 27 provinces. Oui. 27 provinces. Hymne national.